makila nyonso eza liquide oyo eza mai pona bango ebongwa na makila et détruit bango ndenge détruisait les Égyptiens. Nyonso baosaela na mai ekufa ebeba. Makila wana epanzana partout na kana bango. Dona biloko na bango. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et après cela, tu salis allusion dans le langage de Jésus, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus a le Bible. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. D'autant Moïse a su nyoka naye, a simbie na mukila, nyoka wane songa kilingenda. Et wane eza après avoir nyoka ya Moïse komela ba nyoka nyonso Pharaon. Mesdames, Messieurs, vous cultivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzambe zo apiba mbo na ngapie ya ona préféré na sala ngafio Toyebiki accepte de cette bague que je place à ton doigt. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tampo et sala 15 à 20 ans ici la kate mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete muete gu balapa solution ezwami pour na proposition nzoto na biso kobanga te yo mutu osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Shalom peuple de Dieu, Zamba Pambola bino place nyonso obozolanda biso. Nabanda kuna bino partout obozolanda biso. Nzambe a Pambola bino vraiment. Tozo zwata na biso ya osambela lisu na bino lelo. Toyebike prière oto tiela bino lelo
eza prière moko eza très très efficace. Maintenant olinga olanda biso na bokebi makasi. Na olinga olanda biso vraiment malamu. Parce que ça va prière moko eza très efficace. Et puis témoignage oyo koyoka nga na pesi na bomo inanga na makambo nzamba selinga. Prière oyo esali makambo ebele to e contribuer na ebele makasi na témoignage wana. Et non sengo ça la prière vraiment malamu. Et parce que tango ça ba prière au komona ba résultat au prière et quoi porter parce que naza na témoignage munene ya bato ebele par rapport à ba prière oyo esala na ba vie na bango. Vraiment prière na biso eza na Exode. Mais na lingi totanga eloko moko tozotanga d'abord na Exode chapitre 6. Exode chapitre 6, Bible Zoloba Boé. Wana Nzambe muto oloba, le verset premier. Nzamba lobi, Bible Zoloba, l'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Donc, Moïse alobi, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Donc, par rapport à Israël, Israël va salir tant et belé 400 ans dans Boumbu d'Égypte. Mais qui commence à temps moro parce que la Bible soloba na Ésaïe chapitre 8 verset 23 Bible lobi les ténèbres ne régneront pas toujours. Donc comment na temps moko Nzamba s'est décidé à silisa passe ya bana Israël. Nzamba s'est décidé à délivrer bana Israël. Alors Nzamba tindi Moïse. Alors bien Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à le laisser aller. Donc le boko moko nguya et qu'on forcer Pharaon Atikabana Israël babimana boumbu. Et deuxièmement lobi, une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Par là, nous allons comprendre le moko. D'abord, diable comprendra négociation te, ba négociation na diable, mais diable comprendra langage et force. Donc une main puissante et que forcer Pharaon atikabana Israël babima. Mais pour aller plus loin, une main puissante le forcera à le chasser de son pays. Donc fait dire mutoa kanga kyo na boumbu. Mais abengani yo, abibimana yo, bimana yo, bimana yo. Donc fait dire le boko na Nzambe et forcé ya bengana yo. Donc comme obligé à Alléluia. Donc, comme obligé à kobenga na yo, parce qu'à comprendre que présence na yo, na kanaye, na captivité, ils ont causé malheur, ils ont mémélé souffrance, ils ont mémélé destruction. Alors, une main puissante, wana et se manifesta kindenge nini. Manifestation ya main puissante, wana ne diple otozolobela. Prière au sala est diplé. Mais l'élo, par la grâce de Dieu, tout la bino ndambu. Tout ça, une partie à baplé. Et mbalo zoya son zambasungi, tout la bino le reste. Donc tout ça, le quoi suite et fin. Betela et souma beaucoup place aux alliés, ça m'a pas mon. Tout ça, concentre l'attitude à prière. Une main puissante, il faut forcer banguna na yo obakanga yo batika yo. Ba négocier na diable te. Mais il faut pas libérer yo par force. Il faut pas ça la obligé. Il y a qu'on libérer yo. Nzamba lobi j'agirai qui s'y opposera. Son nzamba lobi a libéré nana quoi empêcher. Nana quoi telemelaye. Nana quoi côté lemelaye. Azate. Mais loko liboso. Avant le diplé,
Tous en Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Le verset 8. Totanga verset 8 peto kita. Avant Nzamba banda ko frapper. Pharaon a batunaé par les 10 plaies. Donc 10 plaies ça ba arme on Nzamba utilisaki pour frapper nango Pharaon na ba égyptien pour batika ba na Israël ba bima na boumbu. Mais avant Nzamba bando frapper Pharaon na ba égyptien na 10 plaies wana. Et le quoi liboso ezaki rencontre ya Moïse na Pharaon. Rencontre ya Moïse wana ezalaki Moïse azwi lingenda na ye abwaki na se. Lingende bongwana kinyoka. Pharaon pa bengi ba magicien na ye. Ba ye pe ba bwaki ba lingenda na bango na se e bongwana ki pe ba nyoka. Mais finalité eza très important place na histoire otolobela. Nyoka ya Moïse amelaki ba nyoka nyonso ya Pharaon. Pour dire quoi? Puissance ya Moïse, emeli puissance à Pharaon, emeli puissance à magicien na ye, emeli puissance à égyptien. Banguno yoso bundana bango lelo, na lingo bundana banguna obazangi nguya. Lingenda Moïse bongwani nyoka. Pe nyoka wane emeli ba nyoka nyonso Pharaon. Eza langage moi makasi on a ko expliquer le loté parce que ta eza muke faut te prier. Lingenda Moïse bongwani nyoka. Tout simplement il y a la kisabiso œuvre de la croix à Jésus. Ndenge Bible zolo balabiso na Colossiens chapitre 2. Le verset 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle à la croix. Et là, on a dit tiré par rapport à la rencontre à Moïse na Pharaon. Ndenge nyoka ya Moïse ameleba nyoka nyoswa Pharaon. Déjà langage zolobake. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle à la croix. Et après cela, tout ça lié à allusion dans le langage de Jésus, dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Jésus a le Bible. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. D'autant Moïse a su nyoka na ye, a simbie na mukila, nyoka wane zonga kilingenda. Mais après avoir nyoka ya Moïse comme la nyoka nyoso Pharaon. Moïse a simbi nyoka na ye na maboko nyoka ane songi lingenda. Mais bato Pharaon bazwa ke lorote. Donc veni nyoka ya Moïse emelaki ba nyoka nyoso Pharaon. Pe ezongi saki banyoka wana te esanzaki bango te etikalaki emelengo titango ezongi lingenda na maboko ya Moïse. Yango na lobi eza en rapport, eza en relation dans le langage de Jésus dans Matthieu chapitre 28 le verset 18. Jésus a lobi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans la minute so dangito sambela. Avant tout banda 10 plaies. Tout banda d'abord na rencontre ya Moïse na Pharaon. Donc batu nyonso monde a ténèbres o bazotelemela yo. Nguye nyonso monde a ténèbres o basalelaka. Beleme tolinge zala détruit. Zala concentré to banda lo sambo na biso. Remercier Zambé o apesi biso occasion na opportunité o. Remercier Zambozo proposer biso temps oya victoire.
Parce que tant on sent la prière, on a vu que victoire est certaine dans la vie. Tout ça très concentré dans l'attitude de la prière. Oh Yahweh, 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 yo sali sambe nanguya, apa yo bongwana kate, yo sali sambe nanguya, apa yo bongwana kate, Yahweh, 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 sambe, Yahweh, yo sali sambe nanguya, sambe nanguya. Souffle de vie dans une Bible soloba. Et puis mutumo otakoye pa Nzambe so Nzamba bengi etende Bible soloba. Nzambe wa bengi biso to sala prière. Nzambe wa bombi biso. À cause du sang de l'agneau immolé, nous avons vaincu. Alors victoire va laisser manifester la prière. Banda ko louer pe ko adorer. To bondeli na kombo na Yesu. Yahweh tomba malayo papa. Tu es par ta grâce, tu es par ta miséricorde. Tosalo sambo papa. Yahweh merci parce que on permet que ça la prière. Yo bateli biso, yo bombi biso, yo parle biso la makama, de la maxida, ainsi de la makama magas. On parle biso la liwa, on bengi biso, la présence de yo, on s'ensemble. O Gatiga la Zambe, yo nebile mola bikama langa, yo soyo kalo sambo la biso, yo blessi biso occasion, ya koluka yo, na prière, oko sala, oko kangola, oko bikisa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin, tu mérites la gloire, l'honneur, la puissance, des acclamations, tu mérites des actions de grâce, tu mérites la louange et l'adoration. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Bien-aimé yoga, tozolela mawana Nzambe kati na vie na yo. Bible ezolakisa biso ke mabe etaka barrière entre biso na Nzambe. Mais si nous confessons nos péchés, l'Éternel est fidèle et juste pour nous pardonner. Donc, t'as sigoyo tamboli mabe, t'as sigoyo sepeli si Nzambe te, senga mawana Nzambe likolo na yo, pour la makambo la nyoswa mabe, en fait que barrière ezalate entre yo na Nzambe. En fait que lo sambo na yo ezala makelele te la miso Nzambe. Lela mawana Nzambe, tobondeli na kombo na Yesu Kristo Nazareth. Yahweh Samba Lola, Yahweh Samba Bobo, Mawala yo Père de grâce, Eza Libola Bissonos, Oto Sala prière, Mawala yo Sambe, Eza Libola Bissonos, Oto Sala prière, Sambe Batunos, Obalanda Bisso, la prière Oto Sala. On va ensemble la biso sur internet. Yo que la bango mawa. Lima
Tokomi place Totanga. L'Exode chapitre 7, commençant par le verset 8. Tosuga la biso, tanto kita do Totanga tina verset 13. Dans 8 tina 13, Exode chapitre 7, verset 8 à 13. Voilà sa rencontre ya Moïse na Pharaon, on a tout expliqué que lingenda e bongwada ki nyoka Moïse ameli ba nyoka nyoso Pharaon. Donc la kisi que batunyo soit monde ténèbres o bazotelemela yo ozobelela premièrement moto molimo mosantu ekite la banguya na bango ya diable o basalelaka ekite la ba force na bango o ya ténèbres moto molimo mosantu etumbango nyonso moto molimo mosantu ekomisango sans effet moto molimo mosantu détruire yango tobondeli na kombo na Yesu Bishima, Bishima, peuple congolais azabeni, na ministère ya prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima. Bana Poto, Bana France, Bana États-Unis, Bana Amérique, Bana Congo Kinshasa, Bana Congo Brazzaville. Voici le prophète de Dieu, Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Benga yaya, benga papa, oza malade, obalakate, obotakate, ovanda na poto, otambolakate makolo passe, bakanga yo na diabète, na sida, insuffisance rénale, cancer de foie, cancer de poumon, cancer de matrice, gonflement, impuissance sexuelle, omela bakis. Ozwaka solution te, oza kitoko, ozwaka libala te, mwasi kitoko, ozwaka kobota te, ozwa mwasi kitoko, ozwaka mobali, otanga classe, licencié, ozwaka jamais musala, olalaka na poto molota koza na Congo, okota libala, ozwaka bazemi nyonso esilungwaka, ozwaka bazemi, obotaka bamorne, oza mwasi kitoko, sima munene, me mibali ya bien bayaka te, omela babakabaka, bakisi ya sima, mibali bayaka te, botuto elata yo. Luka, le prophète Ézéchiel, l'homme de Bishima, na 081 61 96 772. Na lobi 00243 81 61 96 772. Benga asako la pona yo ayebisa yo oyo nini ekangami na vie na yo po bongate. Bishima, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Bible ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. La so répète, Bible ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Batunyo so monde à ténèbres, oba otele melayo. Nguya na bangwa ténèbres, oba salelaka. E poussa bango ba détruire yo. E permettre bango ba détruire yo. E permettre bango ba salomabe.
nguya na bangwana monde ténèbre belela makila Yesu eganga makasi et se manifester makasi et détruire en nyonso tobondeli au nom puissant de Jésus de Nazareth. Sala prière on a besoin de topé cela. Ba requête oyo. Topé sala ba verset pour ça na ba référence. Si ko to continue diplé. En tout cas ba prière ouais ça ne fait to efficacité makasi. Play à liboso. Et ça en Exode chapitre 7. Kobanda na verset 14. Et Souki na verset 25. Exode chapitre 7, verset 14. Et Souki na verset 25. Fléau aneza maïa bégyptien et bon wana ki makila. Donc zamba salagi ke maïa bégyptien et bon wana makila. Tolobi ba fléau, to ba ple et ça ba arme, toba fimbu, on zamba zaki ko utiliser pour frapper nango pharaon na égyptien, afin que ba libérer ba na Israël, ba bimana boumbu. Alléluia. Amen. Alors fléau ya liboso to ple ya liboso, eza mai ya égyptien et bon wana ki makila. Nyonso égyptien baza osala, nyonso ya bango plutôt, ezalaki na kata mai ekufaki. Pe ba se força ki ba mela mai wana ba koka kite. Makile panzala ki partout na kana bango. Makile panzala ki même na biloko na bango. Donc Pléoyo et détruisa ki ba égyptien. Siko yo zo sambela. Batu nyonso ya monde a ténèbres. O bazo telemela yo. O bakanga libala na yo. O bakanga kobota na yo. O bakanga musala na yo. O bakanga mukanda na yo. Pozwa mukanda te. O bakanga destiné na yo. O bakanga étoile na yo. O bakanga santé na yo. O babelisa yo maladi. Bondela nzambe boy. Loba ndenge mai ya bégyptien bongwana ki makila. Yebisa nzambe na nguya na yo nzambe. Mai nyonso bango ba osalela e bongwana pe makila. Amen. Nyonso ba osalela na mai ekufa. Amen. Parce que mai e bongwani makila. Nyonso ya bango o ezalaka na mai ekufa. Nyonso ba osalela pe na mai ekufa. Yebisa nzambe makila wane panzana partout na kana bango. Bamona makila partout. Ndenge salemela ki bégyptien. Yebisa nzambe makila wane bando détruire bango. Et puis ba bando mona makila
banda lelo titan ba se repentir ata soi na bango ebongwa na makila donc ndenge ma ya bégyptien ebongwa na makila nyonso eza liquide o eza mai mpo na bango ebongwa na makila edétruit bango ndenge edétruisa ya bégyptien nyonso baosalela na mai ekufa ebeba makila wana epanzana partout na ka na bango don na biloko na bango na bandaku na bango place bafandi na bakiti na bambetu bamona makila partout makila one banda kobondela tobondeli na kombo la Yesu Yahweh samba bobo batu nyonso o bapriye la biso betele na baboyebele batu nyonso mondatele o baotelemela bango Yahweh sambela bobo ndenge baya bégyptien ebongwalaki makila maya batu wana mpe ebongwala makila wana kobanda sigo titan se repenti nyonso eza likide mpona bango ebongwala makila ndenge baya bégyptien ebongwalaki makila soi na bango ebongwala makila ndenge baya bégyptien ebongwalaki makila zambela bobo makila wana ebanzala na nyonso ya bango ebanzala partout na bakala bango makila wana ebanzala na banzoto na bango ebanda kodetruire bango ebanda kodetruire bango edetruire bango mpe ndenge edetruisaki baegyptien na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo na kombo na Yesu Kristo makila wana efonse bango batika nyonso balasa obalanda biso na internet zamba pambola yo tokomi na deuxième play alléluia deuxième play eza ya bagrenouille to magorodo ebandi na Exode chapitre 7 le verset 26 alléluia amen. Exode chapitre 7 verset 26 et continue dans Exode chapitre 8 verset 1er tina verset 11 amen, amen. Et continue plutôt dans Exode chapitre 8 verset 1 tina 11e verset mais bandina Exode chapitre 7 verset 26 tina 29e verset wana eza deuxième plaie to deuxième fléau eza ya ba grenouille magorodo donc nzambe atindaki magorodo na ka ya baegyptien magorodo wana edétruisaki baegyptien ebebisaki bango enyokola emaltraitaki bango mpo kaka eforce bango batika bana Israel babima na bowumbu bato nyonso monde ya ténèbre oyo bazotelemela yo yo moto olanda biso yo moto osambela na biso yebisa nzambe magorodo oyo atindelaka baegyptien atindela yango bato wana monde ya ténèbre magorodo wana etonda partout bango baza etonda na biloko na bango na banzungu na bango na basani na bango na bambetu na bango na banzoto na bango na babiro na bango magorodo wana ebanda kodétruire bango ndenge détruisaki baegyptien référence no ezaka baegyptien et puis magorodo wana elongwa na banzoto na bango te elongwa na baka na bango te kobanda sikoyo oyo ozosambela na biso ti ntango baose repentir magorodo wana eswa bango makasi eforce bango batika yo tobondeli na kombo na ye Yahweh
bakolanda biso o basambela na biso bato nyonso monde tele o batelemelaka bango tindela bango bagogo dosam bota puissance o tindelaki baegyptien zambela bobo bagogo de wana etondela bakala bango etondela banzotola bango etondela biloko na bango nyonso etondela banzotola bango edetui bango edetui bango edetui bango sam ndenge detuisaki baegyptien eforce bango batika bana sam otosambelela bango batika nyonso ya bango na kombo na Yesu Kristo au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ alléluia. Yoga to courir na sima ya ngonga tokomi na troisième fléau to troisième plaie nzamba sunga biso na losambo lelo to tsata 5 plaie eza ba arme solide. Troisième plaie ça na Exode chapitre 8 verset 12. Exode chapitre 8 verset 12 et Sougina verset 15. Voilà la troisième plaie, le troisième fléau. Et c'est ba moustique. Nzamba tindaki ba moustique. Na kaya ba égyptien. Atindaki ba moustique. Na nzoto ba égyptien. Atindaki yango même na biloko na bango. Ba moustique wana kende ko détruire ba égyptien na biloko na bango. Ba moustique wana tondaki partout na kaya ba égyptien. Etondaki na mabele na bango. Etondaki partout na kana bango. Et banda ko détruire bango. Et forcer bango batika bana Israël babima na boumbu. Yozo sambela. Batu nyonso monde ténèbres ba otelemela yo. Ba moustique nzamba tindela ba égyptien. Atindela bango ango. Nazolo ba bien. Ba insecte on nzamba otinda pona guerre baza différent na ba insecte nyonso tomonaka na ba mission musuna ko expliquer bien pour comprendre parce que tant na biso eza mukie to courir derrière ngonga. Alors le ba nzamba tinda ba moustique o atindela ba égyptien atinda ngona kaya batu nyonso monde ténèbres ba otelemela yo ba moustique wana tonda na kana bango mobimba. Etonda place nyonso ba otambola. Etonda place ba ofanda. Etonda la banzungu na bango. Na ba chambre na bango. Na ba kiti na bango. Na ba sani na bango. Na bilamba na bango. Na ba nzoto na bango. Ba moustique wana e détruit bango. Ndenge détruit sa ba égyptien. Parce que référence c'est à ba égyptien. Tobondeli na kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ,
Et détruis bango. Et détruis bango.